Le 14 et toujours le 14 ya 7e mois ezalaki kaka sombele suka na bisanga na kankopolo tofandi kaka boye moto bimeli biso lokola Terminator moto peli ndako peli etindiki milinga lokola dakadaka etindiki milinga lokola fula makala s'abonner partager pour zwa ba information malamu yo lingaka noko zwa ba information te na TikTok musala noka ka kosekaka tozole la matériel bana poto bozali wapi tozopesa bino ba information kitoko boye ya solo bozoli na ko soutenir te ezanini ya bakinois na bakinoise bazaïrois na bazaïroise boza wapi bo soutenir bosolo na réseaux sociaux tozole la kate pa na bino po toza vraiment incomplet ba panza biso bino ko pa bakuluna place au bomoni eza mingi na kankokolo s'abonner partager baninga mususu bayebake kankokolo epelaki lokola Sodome na Gomorre kankokolo etindikaki fula kankokolo eyindaki sombele suka na bisaka le DJ betaki kuna moto ezotindika milinga tala milinga ndenge ezomata neti enlèvement linge banda enlèvement bakinaper to enlèvement ya moto kote binela na kankokolo toyeba te sombele suka na bisanga Général Ibrahim azalaki wana na beleli na ngai machakisi Le 14 et toujours le 14 ya 7e mois ezalaki kaka sombele suka na bisanga na kankopolo tofandi kaka boye moto bimeli biso lokola Terminator moto peli ndako peli etindiki milinga lokola dakadaka etindiki milinga lokola fula makala s'abonner partager pour zwa ba information malamu yo lingaka noko zwa ba information te na TikTok musala noka ka kosekaka tozole la matériel bana poto bozali wapi tozopesa bino ba information kitoko boye ya solo bozoli na ko soutenir te ezanini ya bakinois na bakinoise bazaïrois na bazaïroise boza wapi bo soutenir bosolo na réseaux sociaux tozole la kate pa na bino po toza vraiment incomplet ba panza biso bino ko pa bakuluna place au bomoni eza mingi na kankokolo s'abonner partager baninga mususu bayebake kankokolo epelaki
epelaki lokola Sodome na Gomorre. Quand kokolo etindikaki fulafula, quand kokolo eyindaki sombele suka na bisaka, le DJ betaki kuna moto ezotindika milinga, tala milinga ndenge ezomata neti enlèvement linge banda enlèvement bakinaper to enlèvement ya moto kote bimela na quand kokolo toyeba te sombele suka na bisanga. Général Ibrahim azalaki wana na beleli na ngai machakisi alita. Wana ba pele. Wana ba pareil. Ba doba kitu waza. Ah, tu ana kombe ah. Bana kombe aboko ma poste ah. Après moi, il arrête à boulevard. Kapa magaba boye. Nagi amashi ka boye telebe bandozika. Abanzi bino mo bomona kwa. Na boulevard, na Gomé, aboko ma poste hein? Oyo eza perisonda kweziki na 12h antie sanze koya 12h10. Siko oyo eza peri moko sonda kweziki na 12h antie sanze Eza deja wana. Siko oyo pe eza peri moko sonda kweziki na 12h antie sanze koya 12h30. Siko oyo eza peri moko nda kwezika kate posonda kweziki na 12h antie sanze koya Chilobi na ba 9h et ya peka ipopula ba pousser mbokele. Mbogagu. Voilà, awa na veni Konzo, kabina SNEL yango oyo bazwa transfo bakenda nango. Banda bakenda kobongisa awa, ça fait 2 mois bato balalaka mulili awa. SNEL na yebite soko bozalaka wapi. Bakonzi yango mpe bosokoli boke mpe musala. En tout cas boyokaka mpe soni. Boyokaka mpe soni. 2 mois yango oyo awa na Bandal. Donc kabino bozomona eza kabine ya veni Konzo, ça fait 2 mois. Ba proviso to boaka courant to to ebité après boya na ba facture. Voilà. Bandal vraiment tant Macron ya ki poani bo kendaki na transporter bozeli Macron kende mboko yo. Yves-Marie, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux regarder la télé? Oui, mais il n'y a pas de courant, c'est parti. Alors qu'en France, il y a le courant. Je suis venu ici en vacances pour profiter et il n'y a pas le courant. Ils n'ont pas de budget. Et en plus, le courant, il met où? Que pour eux. Donc moi, je ne peux pas regarder la télé. C'est du favoritisme. En France, il y a tout le temps le courant. Il y a tout le temps ce qu'il faut. Il faut de l'autorité, là. Sérieux. Donc tu viens de la France, tu es en vacances. Tu trouves qu'en Afrique, au Congo précisément, ici à Bandal, sur l'avenue Konzo, il n'y a pas de courant. Oui, ben, je voulais regarder la télé, mais le courant il est parti. Oh là là, les autorités. Vous voyez, Sony, comme moi, on a un petit poteau, putain. Aline, toi aussi, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de courant. Ça fait 2 mois qu'on ne regarde pas la télé et on a jeté tous nos provisions. Et pour cela, quand on regarde la télé, je demande à maman Denise qu'elle remet le courant. Parce que nous, on est vraiment fatigués. Moi, je la première dame, maman Denise Nyakero. So, maman Denise Nyakero a koti makambo et gezonga pour l'autorité SNEL. Pardon. Maman Denise kotaka makambo, bana baleli na kombo nao. Ouais, en tout cas, donc, on a évité Mboko vraiment. Donc, courant, ça fait 2 mois, courez à la raté. Courez à la raté. OP groupe na sombaki, ngabi bon, nde na sombi groupe oyo, na sombi yango déjà dans les $2000 et pas ba indien. Groupe, et ça même pas 4 mois, groupe yango et koufi lisusu, ba yako bongisa ngo wa groupe. Ba indien, donc na évité ba indien na mboko oyo, ba komo la biso biloko moko, au ça nango même pas 6 mois, même donc 4 mois ya pas ma groupe yango. Et Koufaki Bayaki Babongi Salisu Subasa la Sony. Tous les jours, Babidon to Lembi, Kosomba Bama Jout, Kosomba Bani. Pourquoi? Snell Amboro et Zalarate. Snell Amboro et Zalarate. Hein? Bon, Toritango, Bozo Tanga Bilo, mon papier, ba discours, n'a pas papier, on va noter que l'on va t'amicate pour ma rambotanga, Yango Salarate. Non, les Zalarate, Bissonio sont tous des Congolais. C'est pas comme ça se passe. Hein? Non, non, non. Ouais, donc voilà quoi, en tout cas, ils ont mawa.
Omoni ça fait 2 mois yango yo banda tozara awa na bandal na venu Konzo courant ekenda libela na habité ba autorité mboko na habité ba autorité mboko hein donc na habité quoi chef de l'état azo sala mingi pona mboko ana vision ya kitoko pona mboko mezana bato belé ba lukaka ba chaka ba calme bozo bebi sa vision chef de l'état ba konza snel bozala wapi ulati pe ba veste boye pe misala mais non makambo boye so ezaki na finance ndeo déjà do sentir que non son excellence Nicolas Kazadi déjà décanté la situation so ezaki na IGF inspecteur Gilles Alingete ndé ça décanté situation so ezaki na OCC Mama Christelle Mwabilu alinaka décanté situation mais pourquoi ba konzasnel bozo ko ka décanté situation le roi bana mbali boza mitema mabe ya to leleli Mama Denise Nyakero to leleli la première dame